Bonjour, bonjour. Hello, hello, mbote, mbote. Plateau na biso ya lelo ezali cuisine ya Niki TV. Lelo na ye na recette te elubu te. Lelo na ye na tissage mèche te. Lelo na ye nde na masolo kitoko. Ba mama ba papa, bo s'abonner s'il vous plaît, j'aime, commentaire. Naza na besoin nango s'il vous plaît. Mama bozala wana, papa bozala wana, bokota bozape te s'il vous plaît. Na lela bino ya trop, je vous love. Ba mama na ngai lisolo nini na ye nango na tongo ya lelo, na pokwa ya lelo partout bozwami. Bandeko misusu na miniti oyo baza na tongo, ba misusu baza na pokwa. Oyo na ye na lisolo ya lelo, mama zala wana, mama yoka yo. Lelo lisolo na biso ya lelo eza ya makasi bokota lisolo nde makambo. Tozo remarqué kati na monde oyo partout tozali na monde entier, tozo remarqué mabe ekomi malamu ekomi mabe. Tozo yeba te soki tokomi na tangu ya suka o bien toza nanu, parce que toyebi te po mutu aza maître ya tout eza kaka Jésus Christ de Nazareth. Ko remarqué na se ya moi oyo mutu nyonso azolinga kaka mabe, malamu bato bakomo boya malamu. Tozo kende wapi? Ba mama ba papa tozo kende wapi? Tozo miboma mapona nini? Kati na biso ba rando si rando. Pourquoi? Ndeko na ofoza na souci ya ndeko na yo. O elingi mabe te, okolinga pe mabe kosala muninga te. Foto milingana. Mama papa zana ayebi eloko moko boye po ayebisa memi mwasi ne na ndako azoboya. Amoni keso na yebisi mama kobonga, mama kokoma teti. Tala niveau mukili tozo kende wapi? Mama pa zana ide moko abiebi keso na yebisi mobali na nga ide o mobali na nga ko bénéficier. Na ko yebisi tazalaka bon po zana sia makolo na nga. Tozo kende wapi? Tozo boma na biso. Bolingo nzambe atikela biso amour du prochain eza lisusu te. Ba mama ba papa tozo kende wapi? Tomilengela. Toyebi ngonga te, toyebi mukolo te. Tozaki na bandeko na biso par-ci par-là. Tolalaka, tolamuka keza ngolu. Est-ce que tofutaka facture? Mai tofuta facture? Courant tofuta facture? Ndaku tozo futa chaque fin du mois. Même nzambe moko atikela biso kaka amour. Alobaki na Jean 3:16. Amour toujours eza base. Bolingo solo, bolingo tolobaka teke na lingi bino bolingi nga noto komona na basigne. Ba mama tozo kende wapi? Tozo boma na biso. Oyebi likambo fo ebisa memi ndeko no te koto nozo kende za mabe ko kende to bite akenda kuta nango. Alekisa komona mama tozo kende wapi? Mama totala tangu ya kala na tangu ya lelo, quelle différence? Ba mama ya lelo na ba mama ya lobi tozo comprendre te. Bolingo na miteme esili. Papa kolobela mama je t'aime, mama kozongisela papa je t'aime, esuka kaka na munoko na miteme eza te. Mama tozo kende wapi? Papa tozo kende wapi? Mukile komi mabe, malamu ekomi mabe, malamu ekomi malamu, mabe ekomi mabe. Tozo kende wapi? Tozo yeba te, confusion ekoti. Ba mama na nga tolamuka mama to changer. Mutu nyoto akozwa grâce ya kotala video oyo. Mama eza kaka conseil, to changer ba mama, to changer. Tozo lala tozo lamuka boni bazo kufa. Biso so tozo vivre eza ka grâce na ye. Nzambo alingi biso mama, to changer comportement, to changer façon d'être na biso, même na baninga partout tokozala, na ba famille, na ba église partout. Kotala ba mama na biso ya kala na ba mama ya lelo mona différence ya makasi. Pona nini? Ba mama na biso ya kala bazalaka patient.
Ba maman na biso akala bazalaka na amour. Ba maman na biso akala bazalaka fidèle. Ba maman na biso akala bazalaki ba maman bayebi nzambe, le vrai Dieu. Pourquoi biso lelo tokomo bomana? Pourquoi biso lelo tolingani te? Pourquoi biso lelo kosola na muninga lobo ki otongi? Mama tozo kende wapi? Rando eleki makasi. Mama internet eza bien. Faut topesa na ba conseil kati na internet. Tokopesa na conseil kati na YouTube. Tokopesa na conseil na ba Facebook, na ba WhatsApp partout ezosunga biso. Faut to communiquer. Mama conseil on a memeli bino yango yo mama to changer ba mama. To changer mama, to changer. Être maman ce n'est pas facile. Être maman ba mama na ba papa na olobela ka ba mama te. Lelo nazolobela ba papa baza ba chef na biso. Biso basi toza ba mama, toza ba femme, faut tozala être soumise. Ba mama bolamuka. Ba papa bolamuka. Ba papa bozongela ba lingo na bino premier amour wana kati na basi na bino. Ba mama bozongela bolingo balobi ke mwasi aza soumise. Ba bi femme soumise bâtit sa maison. Oko bâtir ndaku na on a cercité. Oko bâtir ndaku na on a tous les domaines maman. Être maman ce n'est pas facile parce que biso mutome makabana 9 mois. 9 mois douleur wana maman. Kobanda 1 mois chomona 9 mois. Eza facilité. Eza kaka grâce. Ba maman to changer. S'il vous plaît, ba maman nanga bo changer, to changer biso nyonso. Papa liboso azalaki papa uti musala era kokota mama longoli papa chaussure alongoli papa veste ambal nanga ça va journée passée nini zane lo non un verre d'eau okicha mutema lelo to mona kango ezalaka te papa uti musala koti na ndaku mama yebisi ke notala biloko no na cuisine naza fatigué naza nga pe na sala ki naza na tante ba mama boza wapi ba mama tozo kimisa mibali biso na bandaku kaka biso moko mama. Ba mama ki pe papa baza ba premier bébé na biso, ba gros bébé na biso. Mama photo za na ba respect. Mama photo zonga toza ba africaine. Mama photo zonga bisiko to uti. Mama za malamu to komi na mboka ba paya. Eza bien photocopier. Photocopier ba mentalité eza bien. Mama mwasi a losambo. Aza mwasi aza bo. Mama, ozana papa na ndaku yo moko kokozwa soin ya papa te. O mobali nanga lingelinga mbanda. Mama mitala. Mama mitala kati na yo. Po papa lingelo mbanda mitala yo moko. Okipaka papa ndenge nini. Mobali ndenga zana kola kate. Mobali aza toujours bébé. Ba premier bana biso ya liboso eza bango. Mobali azana ezate kande na boti. Akon na komi na 3 bana 4 bana na asu na tan papa te. Maman kimisi papa na ndaku. Balobi toute chose à son temps. Tana yo mama fwe ba kosala tana yo classe yango bien ba programme na yo. Encore programme eza ya bana, ero eza ya cuisine, ero eza ya ndaku, ero ndambo ata mwa 30 minutes mwa 1 heure ya ngana papa. Bolingo fwe ezala. Bolingo na to monaka ba lingaka biso sika premier amour, to linganaka sans bana. Mama ezala ba mama wana na lobeli kaka ba mama mitala yo moko. Oh mama de garçon lobeli ka ba papa okoteli ba papa. Non na koteli ba papa te. Na lobi likambo eza vrai. Na koteli ba papa te. En plus ba papa toujours bazaka na raison. Bango nde ba chef. Nazoloba kaka vérité. Ba mama kacho konda na États-Unis koto yo ka boza pete bozala wana. Mama na ngai shela na Suisse na Genève shela Fayoul bokota toto mama na Noa na lela bino ya trop on azoloba eza kaka vérité ekotika la vérité. Vanessa na kati Espagne tomoni mutema ya papa Montana bisous de la part de maman de garçon nazoloba kaka vérité ekotika la vérité.
Ba mama on a koteli ba papa na koteli ba papa te tomoni wana shemboyo na kati ya limane na limani balobi shemboyo TV nde makambu mama mboyo toza wana tozwa basoin ba gros bébé na biso toza wana tozwa basoin ya bana na biso ya bandaku na biso na nyonso mama de garçon alobaka toujours vérité mama de garçon aza wana botika ba commentaire ba j'aime s'abonner parce que un azotanga o aza na question ya koposer atika na commentaire o aza na besoin sola na mama de garçon privé akoma na commentaire na kotanga naza wana pona bino o ba mama na nga boza wana pona biso tozosungana toza na foto loba vérité même okosilika ekotikala toujours vérité naza na pona commenture te pona ba sentiment te naza mama nga nde naza kona otika oyebisa ete mama za mobali na yo soki omoni mobali na yo na mabe vandisa papa ebi bavandisa papa na butu mama papa bana balali ndako ekomi calme lamusa bébé na yo chéri mon gros bébé s'il te plaît papa pesanga même 5 minutes so okokoyoka nga excuse nga mpona dérangement mama mwasi azalaka doux mwasi azalaka soumise mwasi aza être moko boye funa kotia esengo kati na ndako mpona kotia esengo kati na mobali na yo mobali abi non je suis erré mama eza na te akomona nga lelo non mama fo bamona basini ya bien kati na biso bamama solola na papa na remarkaki boye koto boye mobali alingaka bapesa erreur osololi na papa okolamusa papa chéri omona papa pe asa fier na fatigué non papa s'il te plaît chéri nana besoin pesa ka 5 minutes oui d'accord loba papa yana lamuki mama papa lamuki oka mama linga loba nini mama lobela papa mama yebisa papa kimekota na ndaku ba mama boyebisa kimekoti na ndaku bénédiction kita batu bamemaka bénédiction na ndaku ba mama batu basimbaka ndaku ba mama bao babombaka ndaku ba mama baza na secret ya nyonso ba mama baza wana pona makambu ya ebele eza kaka 9 mois na kati ya libumu te ba mama toza wana pona makambu ya minene wana pesko papa komina excusez-moi côté ana to na sale mabe bébé limbisa papa pe akiti mama seki papa pa seki solution ezwami kimi ekoti mama basitolobi kaka la pe tozoluka kaka kimia na bacouple tozoluka kaka kimia na ndaku mama balobi mama Elodie fondation Matadi nde makambu mama Elodie na kati ya Londres umela mama tokita papa mama tokita tozala kokita papa kiti solution ezwami ndako ezikomi na esengo papa na mama balali pongi ya kitoko pongi ya babenediction bana na ntango sourire ndako mobimba papa gentil mama très gentil bana nyoto koseka ambiance ezongi te ambiance ezongi na ndako ambiance ezongi na famille ke kitoko makasi nasepeli mama komika chéri toke na bana marre de mode ya famille chéri toke na resto na pokwa ebongaka nde bongo ya mama eza ya papa eza ya mama 1+1 = 1 eza kaka na mbetu te wana eza na nyonso fo bozala botambola na confiance na vérité na prière baza couple eza dialogue po boresir fo bozala ndako ezongi na ambiance na yango ya chaque jour bamama fo tozala wana kisi ya couple eza kaka dialogue oyo eza base associé ndaku no na Jésus Christ de Nazareth okomona résultat kitoko
camarade na yo ezala kaka mobali na yo na bana na yo okovivre ya pepe avec succès. Soki obi na bakisa 3e mama etali yo. Soki olobi na bakisa 4 mama division ekoti na ndako. Mama mibatela. Nzambe ye moko alobi ava batela yo, yo moko mibatela. Mama napesi kaka conseil. Conseil pona ba mama nyonso na lela bino ya trop. Surtout mois de mars eza mois na biso ba mama na ekolobela kaka ba mama ba papa ba gros bébé na biso. Na toza wana to soutenir ba papa. Ba papa to soutenir ba mama. Toza wana po tosungana. So omoni mwasi no na pasi ya mwasi no ekoma ya yo. Soko omoni mama na pasi mama pasi ya mobali no ekoma ya yo. Totika barando. Tozo remarquer barando tina ba couple. Tozo remarquer barando ti par-ci par-là eza bien te. Bandeko na biso nyonso to changer. Barando eza na lifuti te. Eza bien te ba mama na nga to changer. Mama Niclette na Suisse. Na Genève na moni Niclette mama de garçon, mama de fille. Ba mbote na para mama de garçon. Ezali cuisine ya Niki TV. Lelo na chaîne na nga na memeli bino kaka lisolo oyo. Mokile komi mabe malamu nde komi. Tokende wapi ba mama, tokende wapi ba papa, totika barando eza na lifuti te. Mama toza ya komikitisa. Mwasi ayebi nzambe asalaka rando te. Soko moni ndeko na mabe obengi ndeko na nga koto osaki mabe alimbisanga kimi ekoti. Rando efutaka te. Tozo lala tozo lamuka bandeko misu bazo kufa biso tozo tikala toleki bango na eloko te. Ezaka ngolu ya nzambe. Soko moni tongo lobi merci Seigneur. Totika barando tina ba couple, barando tina ba camarade, barando tina esika misala, barando tina église. Ezo futa te. Tozo kende wapi to changer comportement na biso spirituellement, physiquement na tous les domaines s'il vous plaît ba mama ba papa to changer ba mama to kopia ta tango ba époque na biso akala ba mama na biso omona papa na mama basala 80 ans basala 100 ans bazalaka ensemble pona nini kisi nango ezalaki kaka bazalaki patient. Mama patience efutaka. Mama muninga koso te. Tozo remarquer kaka couple babalani kaka mariage pas même kutu inane bakabwani pas même 5 ans bakabwani. Pourquoi mama? Mama to luka nzambe na ana masolo ebele te mama. Na ana ba conseil ebele mama. Ngala lobaka kaka toujours vérité. Vérité que tika la toujours vérité na chaîne à maman des garçons.